Lopango oyo esika maison communale ya Kalamu ezwami ekoma na yango cible ya bato mabe uta bamvula ebele oyo bazali koluka na lolenge nyonso kokomisa yango ya bango ya koyeba ezali eteni ya bato liboso na bango ezali na mama moko azali kotalisa azali mokolo eteni ya lopango ya maison communale ya Kalamu bipai wapi ndambo ya babiro ya commune ezwami ya koyeba ezali na lisungi ya la police pe ya parquet nde babaki na kotonga deja mer ya mondelo bisika bazali kotalisa ezali ya bango na boye na koyoka likambo oyo gouverneur Jontini Blambaka akitaki mercredi 16 août sur terrain pour na koyeba na mozindo likambo oyo pe kozongisa nyonso na alima na kokoma na ye abandaki yambo na koyoka bourgmestre ya commune ya Kalamu wapi epai asengaki na ye abimisa mikanda nyonso parquet etindaki na profit ya mama wana na boyende mokonzi ngumba mokonzi Kinshasa atelemeli bizaleli mabe oyo ya koluka kobebisa biloko ya leta na lisungi ya bazuzi. Alors moto moko aya alobaki ye batana ya sumaka commune oyo ezali soni pe mawa mingi. Alors biso l'état non voilà tout ça l'état de droit et puis droit à l'état et à la bafoué na niveau yo donc il y a un toyé awa l'état azonga na ba droit na ye donc moto mon côté aux ala moto armé aux ala moto ya police aux ala moto ya justice moto mon côté azana droit donc ya awa et azwa mpango bosengeli koyeba gouverneur Jontini Blambaka alandi kofunda bazuzi nyonso bazali complice na dossier oyo pe lisusu komema liboso ya sembo mama oyo ayebaki na koyana ba policier pour na kodeguerpir l'état na commune ya Kalamu dossier oyo tozotala pe tozolandela tolobi Tibo Koyoka ye alobaki ozomona kaza hypocrite bon azali hypocrite mais ngai ngobila na misana bato babunsanga na kamera soudé oyebi soko botama na mokili bato bazobundisa yo c'est-à-dire que oza na moins valeur quelque part oyebi manga kotela mutu musu akoleka na nzela atali manga na mofude manga mofude wana ifona babango libanga mofude ekwe mais manga wana ya mofude eza na lupango bato esali ye nini eza mabe manga wana na kitoko donc soki oza na makambo oyo eza malamu
bato bakoki na yo mpona likundu mpona keto mpo na kimotema mabe mpo na likunya. Donc il y a des fausses accusations. C'est aux ont rejeté en bloc. C'est ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Depuis bon mois dans Nangaï, na salle misala est belé, na employé ba congolais est belé, ba msou na salle sango est belé. Ba msou ba keno fu nanga même na tina poto. Na salle bango na zo futa ba prime, na futa ba air supplémentaire. Oh bango mo ba sengi. Ba loko ba air supplémentaire wana no to futa en prime en espèces. Pour na bango mo ba futa ba charge socialité, donc ba gagner plus. Mais bango mo subaki refunda. Toi, donc c'est-à-dire que Mukili et Zaline Dengoana. Moto yo resal ça kaka yende akuya lukero ba problème on a omona passe. Mais nzambe o ya salibiso aibi moto na moto. Moto koko le karabano eke na ba télévision. Ko finga moto. Ko c'est makam. Ko bebi sa image na ye, ko dernière image na ye. Ko bebi sa réputation na ye. Mais nzambe asali ayebi pona nini asali. C'est-à-dire ngai na ko somote soki baza ko finga ngai. Soki baza ko kosanga makam na yebi ke ezali jalousie. Ezali o baza ko mona na nzoto mona ngudila ezeki tellement minoté lelo na kati ya Kinshasa au gros comparé na bâtiment au Congo. C'est une ambition colossale. C'est une ambition énorme au Yoyalike. À tato Kofilobi, Bana Kinshasa, Bana Congo, non voilà, Bana Otala, marché, non voilà. Moi, dans mon balou à l'Ekadia, qui a travaillé sous le leadership du président pour matérialiser sa vision à Draki et l'homme même au bal. Alors, Bato Mingi, d'ailleurs, au monde, même dans la compétition sportive, ceux qui sont champions, Mora Biniguna, il faut passer l'entraînement, ah, Bissou, il faut que vous me canayez. Ce sont des mini frétins. Alors, Meka, champion. Les champions retirent la champion. Ils ont des champions. Mais tu vois la Sanga Kasso à Tonga. Ils ont des champions. La Sanga Kasso à Tonga. Ils ont pour une mini frétin. T'as un gars comme Romodo. La vie bateau et ma finger rabiso. La vie bateau va finger. Nazo tuna yona godé bozo et la nuit. Bongaï naza et l'eau la naïté. Il y a des présidents et assemblées. Nous l'avons soutenu pour la présidence assemblée. C'est quoi Longaï et aussi mon soutenu pour comme gouverneur. Il y a ville de Kinshasa. Dans le gouverneur de Kinshasa, qui mandat aussi la calamité dans quelques mois. Sur le site, l'accueil, on a remplacé, à continuer Misala, on a la parce que moi j'ai mis la barre au-dessus. Il y a peu fois, il y a Achalo, Kolo Makasi. Bon, maintenant, on a godé Bozo et la Mbongo. Bon, Bozo Kabola Mbongo. Oh, mais n'a pas dit l'équipe de nous au Somona. Moi je suis. Welcome to Kinshasa. Tala, zamo na changu kwa kwa sentiment ya changu. Banjika boy. Ba 17h, ba 16h. Moni ba fille, ba petit garçon. Ba kana cercueil. Cercueil yango ba ntsena mutu na katopa na mutu tebika bango. Jamais vu à Kinshasa. Et oui, grâce à Luaoula Mukendi Jean-Pierre, la République démocratique du Congo peut enfin mettre terme au phénomène Kosuba Nzela. C'est digne fils du pays, met à la disposition du peuple congolais des toilettes publiques montables afin d'apporter sa pierre à l'édifice dans la construction du pays. Déterminé jusqu'au bout, le président de la fondation Seigneur Luaoula s'est du prêt à accompagner la vision du chef de l'État, matérialisée par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka, celle de rendre la ville propre. La toilette, bon, idée et Utakena Nzambeye Moko, ce n'est pas moi, c'est le Dieu lui-même. Un jour, les Nabanda Kotambola Nazaki Susi Mingi, quand vous binaka pona, surtout na ville,
se retrouver masuba ekangi yo boye po se soulager moi pasi mokolo mosusu na sutuka place moko boye na osuba balingai bakanganga me batikanga à partir ya nazalaki na susi mingi nde un jour nzambe aye koespere ngai le 16 février 2018 elwaula napesi eloko moko toilette okosala yango mpona kosauve mboka na bino makambo ya kosuba na nzela esila na bamboka mosusu lero alakisaki ngai yango ayebisi ngai ke okosala yango ezala démontable osala toilette à part urinoir à part douche à part yango nde omoni Lwaoula Mukendi Jean-Pierre, solution ya ba congolais. Lwaoula Mukendi Jean-Pierre, mwana mboka ya solo. Pour plus de contacts, appelez le plus 243 97 512 48 64 ou le plus 243 85 12 59 580. nenga boye mokonza mboka do tosenga na biso te soko lingo sali so lingi to tiki nao po banda tosenga kosala na te soko lingo sali so lingi to tiki nao. Bonjour papa. Bonjour. Tu comprends que tout le monde va te bénir dans le quartier. Tu peux expliquer ce que ça n'a rien. Bon, tu vois qu'il juste rotal fille mon gars, on est là on a payé avec un balai téléphone. Elle met les quelques surtout première fois depuis le Botama, tu vois on s'appeler moi un balai téléphone. On est tous les besoins de conférence c'est à solo. On a sur le téléphone à marque Nini. Techno des iPhone. iPhone combien? Ah, n'a évité mais ça iPhone. Mais ça normalement moi ça va sur mon balai sur bazar compliqué. Et ça normalement mais na Congo na bisoté, na mboka na bisoté. Yo message no pesa kuna bayiki o bazotala bazola nuna mo bisoté. Ah, to ba ka basa bongo to ba ka basa bongo. Bon merci papa. Bakosaki Katumbi yela na Kinshasa avec notre appui au paralyser vous Katumbi wana avec na balabala 5 personnes asiliki même alingi koyoka bango to ndio moni sikoyo ndio pesa viva yango sikoyo pona ko racheter pa Katumbi IPPS viva! Viva! Bwana Félix Tshisekedi viva! Viva! Ce qui est Zimbongo ya bato. Otekela bango eloko. Mais oze eloko wana te. S'il faut jeune Sambongo ya bato. IPPS viva! Viva! Mais nazo senga bandeko bazo Sambongo ya bato. Puisque mission est difficile, bako réaliser un